bango baza pona Congo ka pona batali bokete mais bino so ba patron solo bobenga pourquoi na biso vérité que toya bambebo est comme élevé bambebo zo vimbaka trop bazo pesaka ba biz mingi yango ba créer loko wana kanga lèvre azana ezaki ngandi il faut zonga na bilamba na ye asalaka ki comédie pour ba reconnaître ye ke zaye pe atala tango ba kondima te donc fa bamba na mabele nde bakoya wana mba akokate amona place na ezate bonake mekano pa bina filer et pas bina filer pas ko umela te. Pour nini aouti d'ailleurs pas ibrato ou mettez combien de fois pas bien affilé or maman li va dans moto moboé bako taille pour na ba comédien te maman li va dans moto qui a za moto muté mamunene muté mamala mon mère mora sale ça comme on est kenda mais so mo peut battre belé bani maman livté parce que ba comprendre est-ce que maman li va ça sera ya solo to zalaka bagé oyo baba barbi nzimbi wana ba oya ou ba rep ba wenge on comprend o mo na pena ke ba momi ba yo tel héritier na rep tala parking libanda on comprend. Yé moi azan de na poids pe azo batu ba soutenir ye bata poids li Poupa DiCaprio o le loyer kolongola drapeau mo ya noir batela biso na monde musical donc ya Robert Bercy ko fongola déjà nzela wana c'est bien en tout cas côté wana vraiment na pa ça Fally Poupa ba merci belé. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Nushka TV Yemoko la reine d'Angleterre Nushka Amis Motemaya Maradona Ezabongo Abino Sinon Poutou moi Sinabino Petit Nabino Lek Nabino Lelo Tuyambeli Bino invité Nabine Odile Manzaka Babi moi Sinzambe CPA Torosolane Makambo Etali Werason après Trokota ba détail muke où est-ce que c'est passé na vie à ba comédienne na mboka na biso RDC. Merci na Toto Kalambai, merci na Magabi Makuta, merci na ya héritier Watarababi mon à Londres solo, merci na Yemoko prince du paradis, merci du Susuna na chancel la douce na totina mwana, merci l'équipe technique nyonso bozale nanga caméraman sotoza même moral fongo la caméra toleka. Bonjour moi Sinzambi. Ouais, bonjour déjà na ba téléspectateurs nyonso sito à Gaillard par rapport à image toujours quand na Lubara et Naro les Gabon, t'es important à remercier Bato Bassa Ramos Nzambazala et merci beaucoup comme ça à toi Venanga Christian Bopat et les référendums. Merci beaucoup à Piroger Tingani Igo plus aider Monton Djambé. Merci comme ça Aimé Loupera ou comme c'est l'anga Bassango pas Eric Eyale et merci beaucoup comme ça Sipi Bouyo la patronne de Christian Bopat et les référendums et j'ai dit c'est qu'il y a pour les Juifs noirs grand prêtre en Israël et Venanga c'est d'où pour pas aider Matignon quand on est na bela qui monde entier. Bo télécharger vraiment album naé na combat des Matignon et puis nous morati on a bilingue bomona bo télécharger en ça la bien Alain Lenkoy yoyebi merci beaucoup pour la dédicace Alain Lenkoy a Yembela qui bienvenue Kamba et Apocalypse 22 à boire il peut petit na 4 dit les Manzaka merci beaucoup à toi merci à Mimi Tcheke va mi check jamais de check coach brésilien Élisée beaucoup ta beaucoup tascan c'est puis Bouyo la patronne et merci beaucoup à toi aussi merci moi Sinzambe Odile Manzaka toyebi ke wera son soka bimisi disque betaka to wanga na pété pour formidable et beti et cartonné ba clip a bien générique a bien mais tout le monde a ba sorti tende wera zalaki que soit bimisi disque bo senti wera azo beta na mboka bo wera zo beta mais qu'est-ce qui se passe ouais ozap na la raison question au moni lelo to na stitir mo boye ya eloko benga to benga mingi ba combattant et bravo merci beaucoup bravo vraiment Fally Poupa DiCaprio o lelo aye kolongola drapeau mo ya noir batela biso na monde musical donc ya Robert Bercy ko fongola déjà nzela wana c'est bien en tout cas côté wana vraiment na pa ça Fally Poupa ba merci belé au moni biso les rois de la forêt ko betaka na basala mikete je dois aller banga to world et ça il faut à Bercy Bazenit mais après au moment qui m'a combattant et qui et tout les rois de forêt na point naé a ko tia bras de fer na ba combattate à total qui on a li suka par rapport à image mais net aux aboyé album mais bimisa biso tozo bima déjà to bima to beta d'aba concert libanda mais to suka walante donc ba programme ça ba concert to yana ngo ko expliquer bino et kalaming te bon na biso de na États-Unis wana pour na ko livrer ba concert à Gaillard et bon na biso pe na ba France wana to beta ba concert à Gaillard en tout cas album pe ndenge public esengaki ndenge to pe c'est bon ka banzembo za lokola ya ba
docteur Ig Malongi ya Igo Santé et pas yo pour libanga magi la portugaise oyo ka banzembo lokola ba papi kako se bonda machine o ayembela Victor Bosoku o ka banzembo ba kokoko ya baniko ya baya Nico Adem ba générique ezana ya kafu donc banzembo ze belé ba machine à voter o ka ba avocat ba Michiga ba Jenny Atula en tout cas banzembo za ba café room ba se plaindre moko pour album ya vraiment kitoko ya costaud o rasala la salle fort à se pesa ba fan na et pour moni biso doza les seuls orchestres oyo topé maraté peut to banga raté biso pena place bato ba banga kotia biso to yaka to pesa makambo to tsara pena makambo yango moni formidable le world par rapport à l'icolo donc et kende kanenge kende wana donc c'est un peu ça. Merci moi Sinzambe. Question sous ces alliés que bafana poto balinga wera sonne bazo tuna est-ce que wera zo répéter ka parce que pour baby la samba ça sous place au wera à répéter ka wera suko juste ça zo répéter niti wapi. Ouais, en tout cas répétition to ça kana ba commune ndenge zalaki et siko to na to ça ba répétition coulisses to ça on a limité wana et on va répéter coulisses parce que to préparer concert mo photo beto livré awa donc on a vu wana nani Bengal ogo edenga na kombo wana na village Chetemba voilà donc on a concert moto beto livre na village Chetemba yango moto ça ba répéter coulisses mais si tu rappelles c'est répétition eza déjà to dévoiler on attend aussi ça m'a mené son bala moko ne ba comprendre que place ça répézali. Merci beaucoup bana poto boki. Le gouvernement comprendre le roi de la forêt. Et là on est sans ngapna pour gouvernement parce que ça peut maboko pe na musique. Kaka balé et là on y balanda balé ka pour ba kebano ba tira ba tentir. C'est que ba mise pe bazonga si la ba tentir. Mais na si la ba tentir papa le roi en son a tentir simbite. C'est comme ça que gouvernement de la biso to tira tentir pour ba sunga biso. Pour gouvernement mon lelo ba tira trop pour na mangamba balé et puis balango pe kinyata na kinyata. Bayaka na bango ne logote o bateli bango donc gouvernement lelo omona ba sunga bale ndenga mo yoka lelo yoki batu bateka te kapo bate 19 millions donc nde bale pezala o tout batela ba mbongo ba prime banini mais loko na bale yati mais musique o ezolongola biso ba stress gouvernement mkonye kota manango batoka ba ranson ba yembi danger ba sali ba mambo danger ba pesi ba memi komba mboka libanda boka pe ofanda boki pe le roi de la forêt nguna la samba bon le roi de la forêt yaka et tant que ça peut mutu munene na mboka bon gouvernement peut se place o ya yo et ko yipe ko sala ngoti et do manquer te to mona lelo so to mona ba piche quoi bazaki o bazalaki wana c'est parce que gouvernement na bango kota ma musique so mona ba mboka belé eza gouvernement na bango puya bango mais biso ti lelo zo mona ke gouvernement et tala kata musique na lisa sukate et aka ba souffrir na ba pop fort na bango mo alors nga pas ke beta concert tom se ko kota mbongo ba combattre ba telemi gouvernement evandi ne talate c'est déplorable. Merci beaucoup, merci Odile Manza Kababi moi Sinzambe les seuls musiciens obiso to yebi amima ba artiste comédien na poto Ezawe Ranson mais Eza Entona oui Rakoufeli Maboklo tout monde est artiste comédien mon côté à part et soubi. Ah oui, donc au moni na monde oh les lotos en ango na monde trop ya bengra au moni donc et loko ba comédien ba sala ngo mettre fois ba comédien peut venir bazana bango na bango bana ba matanga so ba kenda te na mawo ba kenda to yo kandeti par exemple vena biso nani muyombe gauche na ba matanga zala te ya ba comédien ma pe comédien parce que raison oh ça la plan que muyombe gauche ara na ba matanga te na lingana iba na la die so be na zo réponse te na lingana ibizani donc et pas biso ko tata ba yeto zo contete mais quand la bango ba comédien ba mona ke bango ba danger na bango utu pour ceux qui ba ne baza bon ba na mon actualité pour ba comédien ba na nzala ba na l'autre côté bango baza so ka comédien mo kufi maman appelle pas maman Olive donc ça t'es fort ba comédien nyo so mona numéro maman Olive na kate zangité na comédien o bébé na bandi sou comédité na ko da meketa ko bana comédie a dans maman Olive donc a bien que na ba so na kosika poison intervention goya. Vous comprenez? Or, maman Olive va dans un mouton boy, bako taille pour na ba comédien te. Maman Olive va dans mouton qui a za mouton mamunene mouton mamala mon mère mora sale ça comme on est kenda. Mais so mo peut battre belé bani maman Olive te parce que ba comprendre que est-ce que maman Olive va ça sera ya solo tout ça la bagé parce que ba comédien ba tabagé. Pour comédien za mutabagé pour za mutakoya na mabela au sexe ça mutabagé. C'est que tant maman Olive ya ba to ko mo na pe maman Olive za pe quoi mutabagé. Vous comprenez? Pour comédien c'est un tintin. Un Tintin, oh, c'est que ça va tout. Tintin, c'est que ça va tout. Alors, on a mon comédien. Pour comédien, pas c'est que ça. Pour attendre mon colo, mais n'ami, t'as mon gars recommandé Tintin. N'ami, ça va, n'a pas passé, mec, va vendre le bout à bando, c'est que ça va tout. À nos couilles, on a ma belle bani. Vous comprenez? Ce qu'on va comprendre, est-ce que maman livre, on a zappé, on a sungara, paix à solo, tout, et ça, on a rabagé qui zing. Pour ça, maman livre, on a sungara, solo.
On a besoin de cet argent là au maman Olive que sungara ba comédien. Toi on a besoin d'un opé et qu'on tape na musique et qu'on tape na maramba belé et qu'on tape na ba compagnie et sunga congolais en général. Vous comprenez? Et qu'on sungara ba talibokete. Pour liboke on a ba ça la liboke et lui ko ba te ke bango ne ba ça danger ko le ka ba mission ko le ka banane banane. Mais pourquoi maman Olive yo que peut sera face moko kota ba taliboke? Non, est-ce que Moutaboya maman Olive ça? Maman Olive tango yaka pena nenga yaka est-ce que so esa ba tamboke ba linge mingi ba nga ba salango. Lelo ba komo linga maman Olive c'est par intérêt. Vous comprenez? Ouais rançon a fait o ya ko ça na liboke mais liboke ba na retour ba zonk seleni. Ce qui moutou logo la ouais rançon azi ba comédien memi ba on a poto et que mabo kilo na ya kufi to monika comédien moko la di esobe. Combien de fana maman Olive? Vous comprenez? Parce que maman Olive baba to abota mi pena Kinshasa te bazala ki pelo bi bazala ki te. Mais maman Olive ba yeko ya pona pouvoir mo memi biso et memi bango baye. Vous comprenez? Mais ouais peut-être azaki na bango azaki na bango. Mais ouais mabo kilo kufi ba yete. Combien de fana maman Olive? Lelo ba ota maman Olive kapo maman Olive ba ko sa poison maman Olive ya songi bango. So za pena ba poison solo. To mona vie de loin ah abelela ka lobi ke ngai ba poisonner nga. Après obima ke za sika. Bambongo ba pesa vie de là que c'est soigné. Ada pas za poisonner na. Ah kotanga ba ada te ada ze loko ninga na ko yo sa émission pona ada. Eh? Que bango surtout pas za analyse. Non, ce sont des bateaux bazo luka actualité. Vous comprenez? Nga otanga moi vie de loin parce que batou ba yebi et moi. Kobuka na te, o moni ba comédien na bokanza ba ali kambo. Même na Goma pambo ba yebi bango te. Na Kenya ba yebi comédien moko te. O comprends? Po ba yeba ko ba reconnaître que wana za vidéo il faut la tabilamba na wana ba tente avant de sexe bon po ba yeba ke zaye. Mais wera so akiti ba yebi ke wana za wera. Le roi de la forêt oui. Na été so to kende bien. Très bien. Baliboke na binona basara baliboke na binona même na ba Kenya a ba yebi bango te po ba yeba ba reconnaître que oyo wana azawana ezaki ngandi il faut zonga na bilamba na ye asala ki comédie po ba reconnaître ye ke zaye pe atala tango ba rondima te do fa ba na mabele nde ba ko ya wana ah ye penda ye to yoka saisa ke nana liponga ya nani ya mobala maman Olive Raïs o comprends to yoka saisa ke na kumba bisakani quoi na mabele po bana balimba mona spectacle en live ya boy ba ki était ça il faut quoi ya sikoyo po bana ba mona nini ezaye c'est que bazalaka elokote ba yebi bango te bango bakazandi ba yebani me bazali kambote wera sali o bakoko sana bino futi ba billet po na bino boke poto lelo bona ba relation msu na poto c'est grâce à les rois de la forêt ba msu ba seulement na ba téléphone pour beaucoup tala ba c'est grâce à les rois de la forêt est-ce que mutabonga ko faire maman bokilo bino mo vona ba palais jamais. Vous comprenez? Vie de là, ça na poison solo. Parce que moi c'est traité que n'était pour nani. Pour nga na poison solo, ba tilinga poison. Parce que nga mona ke poto na boya. Eza sens. Jamais na boya. Bon, ba moto ba pesa mo poison aussi. Donc poison ba non de la mbongo pas si. Donc poison comment si na mbongo. Hein? Mais c'est étonnant. Donc poison comment si na mbongo. Oh, c'est très amusant le ba e moko. Hein? Bengol, c'est très amusant pendant. Donc c'est très amusant comment tina ba vie na bango pendant normal. Vous comprenez? Bato tête za bato moko boye, tellement bazarane lo côté, ba mikitisa makasi. Donc au moins na muta tête mukebo abeli, bu appelle à maman Olive. Mère wana dans la soute, c'est. Vous comprenez? Akoma na nyonga bata tête ya modèle wana na ebiti. Vous comprenez? Akoma na nyonga bata liboke na modèle wana na monati. Vous comprenez? Ata ye moko mobali nena na benga e bongo tende tête benga raye. Tobo itaza muta salisa bato oui, mais on a besoin de mbongo wana pour esunga pe ba congolais. Vous comprenez? Et qu'on zaka batali bokete. Pour batali boke ba bengra. Na matanga mama mampata. To monika mutu moko asaka théâtre il a dit esobe. Et bon na nombre nyonso bino boza bata théâtre. Ou raza ko tuka mtolo na matanga te même na ba concert faut to mon assistance. To mon ake bata maboke ba ko assister. Vous comprenez? Parce que ou raza mutu otala pena na match wa pesa ba bis. Asala o akoye ko sala. Na retour bozong seleni. Na retour bozong seka esobe ye moko. Pour abibengaka phénomène ndenge mona ye avec no kolela matanga no ba phénomène bo ba ventilier merci beaucoup patron théâtre comme la nani boniko ah patron bon ba benga maman Olive ni bango ba patron c'est que bo si sango bino moko so ba vo patron boko benga ndeti ngabo na ko benga maman Olive ata mukulu mote pour na miyebi naza odile manzaka na ba crédibilité nanga. Vous comprenez? Nako koufela de côté maman allo maman Olive. Aza muta bato apena ba famille naï. Pe Congo peuple Congo pe zota ila bango.
okabon po bango baza pona Congo ka pona batali bokete mais bino so ba patron solo bobenga pourquoi boko sarabiso ba comme ba comme ba moi ba patron na mbongo batama mo livre mbongo ya biso ba congolais oh yango comme ça bango ba moi ba patron biso ba na ba patron ba théâtre bazong sa devoir au musique ça na bango okaba bango pe ba me ba musique na poto to na ba bébé butu to na ba mission ba zebele to mona pe mutali boke moko ya patron wana li boke ami ma pe ba mission na poto ako sala ngote matungula pamba saka matungula na poto o sa te ka mutu akoko mema ba patron. Merci beaucoup Boki Masinzambe CPA Boki Ndeka expliquer nous Mambaonde Ezali Odile Manzaka qu'est-ce qui se passe entre Ibratona Binafili Oji Cézanine ba ba sesuni Binafila bi ifazo ba mission tout ya Ibra Cézanine ba ola kaka nde ba uteka place moko tonde mais ozo ba mission ibozu ibote o salini wera loba nze mumobo awa yo mutozo ba est-ce que zwinga nande mo le roi de la frère loba wera so loba yo mutozo batu est-ce que zwinga ozo batu nyozo gozwa po mutozo zo batu c'est quand na boule lo comme ninge kufa mais ero kufa te parce que batu oyo azui muto sala bango ozui ete yo zui batu ozui et puis batu bazozo est-ce que bayebani yo ebi bango nebika Ibrahim quoi voilà donc le roi bayebani te ezanku to saso faut me kuto yibanga ta Chanel mwana nga baza site batu tu bayebo dia za na mwana kanish comme ne Chanel et pesi makam ke ogozo ba mission oyo baza eloko te bayemba te bayebi bango te po ba bébé buchute po ba bébé buchute ne ba mission o ba marka époque ozo comprendre so ozi bébé buchu ba ah excuse après mission fabricage o comprendre ah ce que ozo mission ayemba te ça c'est un pumbulu simple donc soto ba note akola ta tenir vers yo raison de soda nzo ka scout bango ba la tablamba ozo comprendre donc ego sala ni pilipili ni mungwa po ba zo muto aza na port ayebi koyemba oui mais est-ce que bayebi atozuye ego sala nango kutu ni ngana ko pa ni botu na ba question bo ya ba question mo ya trop banane donc ko sola ba bayeba na te ah ba fan de batuni voilà siko ba fan ngana ego zonga siko kota ba ya makambo ba fan Binafila ko zo misente pourquoi pour mission on a besoin musala na n'est-ce pas tant alongwe pas Ibra qui pas Binafile c'est qu'à comprendre à Monique place n'a pas Ibrator exacté alors mon a yembela Ibrator na yezo simba parce que Ibrator c'est un bon chanteur Ibrator c'est un bon chanteur donc ça on a tant balise ba chanteur ko mapeka yemoko vous comprenez voilà ce que ça mission longwa qui pas Binafile c'est à comprendre que na makamba oyemba a kokate a mon place na exacté bon na ke mekano pas Binafile et pas Binafile pas ko umelati pour nini a outi de pas Ibrator ou mettez combien de fois pas Binafile. Vous comprenez? Pour Missa Tangazo Longo, pas qu'il ne boy. C'est qu'à maintenant, mécano le mokoto. Missa est battu. Missa Limbala Mora comme un différent héritier. Non, héritier fait 17 ans. Wenge musique à maison mère. Vous comprenez? Héritier fait 17 ans. Bah, pas si oh musique et monara. Bango ba ebi ndenge zalaka. Mais mission on a le orchestre et breton a limité que ça à 10 ans. Non, 20 ans. Non. Bon, orchestre yango mo on a 10 ans. C'est que yo na komi pas na 4 ans, 3 ans. Alors, il y a comme 3 ans dans l'orchestre, même une année, au lingo comme un balamon le quoi ouera, aucune dorité. Bon, tant que il y a un orchestre, vous avez besoin comme un maman le quoi ouera. Dis-moi maintenant, à part non orchestre zalani. Tout le monde disait que ouera linga hérité mingi. Oui, ouera bando linga, ouata minga bando l'accent. Pourquoi? Ouata zaki na apport na wingi. Aza mission oyo ana bambasa na ebele bana bala. Bajo modangu baoya. Bako bambaka babongo mbongo eko dollar eko sikile na pardon moi sinzambe na katsote mena kamondo suso comme suso héritier nga na biki yo pena te wana to ya sima héritier c'est mon vieux ça vient nga ko de sans polémique bravo héritier watana beke ndoko fongolela biso circuit la buka salwa ndenga mabe beta musique bade dede wana batu bana besoin ngo vous comprenez voilà héritier na port na wenge aye na ba fille tembe ya millier nga na oyeba ba Barbie nzimbi wana ba oya ba rep ba wenge o comprend o mo na pena ke ba momi ba yo tel héritier na rep tala parking libanda o comprend yemo azan de na poids pe azo batu ba soutenir ye bata poids mais ba Michel lelo c'est pas le cas alingi présent ya orchestre asimbele kisi
apese ba relation apese moi si ya bien ngana lo baraboy na musique un musicien un star okolinga jamais moi so maman bonga teka malewa akoyelo ba prix ya pilipili na tomate na mungwa oh maman kutu lobi ateka ki maman kutu ateka lobi 6000 francs ya pamba o mama solo yela oh musicien za muta kolinga moi ça na ba compte ba maman bonga teka pilipili na mungwa te misa za mutu moi si fois dans la famille à l'art pour musique ezo senga fo o émerger et senga fo za na ba relation ya bien on a ba odi le manzaka ba ina podo ba mimbongo donc bamba sans cesse bamba sans cesse parce on a bamba chante wana bamba sans cesse on comprend musique ne senga il faut y avoir un groupe na yo relation na yo kasi wera lo baba député ba sénateur yo kasi wera comme ta comme ça ba député na ba sénateur te sénateur on appelle muso moi avant comme sénateur azaki pe petit atade ari petit miel aki na somano mon na maison mère tada za na kirina ye depuis quand na kirina ye miel na kirina héritier na kirina ye tango kira miel ya elingate kira tade gagner bango mais c'est pas le cas ya musique à lelo comme ozana moi ça bien té moi si yemo azola na programme ya evida ne moi si misezo ke de kana linga ye wana azo bakso no charge à pilipili au tane vida oh ya vida za kuma meza nga piment au PC non bon pipi le vida ça tenir compte que yo mozono na transport qui rapide parce que pour bandoler na musique yo peut faut laisser sa musique et ça logique parce que studio wana pour na rokiota voix et senga mbongo uta président yemo na bimisi disque est comme mbongo akotiela mina studio zo bon problème te président te mon na studio pour binombo yemba boke botie bavuka luka mutama banga bi okuboka akasi oui ngana na shomi na ngweli shomi adimo abisinga mama oyebi po ninga na lela libanga na umela na ndiai po yoni na zabo na mona ko da wester ya pembeni olena ke kota kuna mama yoso na eka mama tigo cash abinga kuna kipana ko boka batapoto de potina benga ka wester yaka yo na ebida ke sona kiti mutuka na koti na monyo mama okapon yeba peke na nzembu nanga na boaki banani o ezapelo bike yenda ko pelenga ka ezaka charge ba président ke basomela ba mission baka musala na yo même na ba bureau to monaka musala na yo ne mutezo sala ke oza oloza po de lo soko longwe na yo wanga na no président wana ezaka mission moko ndima ke sika uti te akofinga kaka président na za faux chanteur aza boyeboy ezaka ngo makambo banda lelo te makambo ya kolongwa eza makambo lelo te mission lelo alinga koma mbala moko ndeti président ndeti nani non président on peut pas comment au hasard à travailler qui peut dur. Comment pas comme yé au hasard. Nga podi le manzaka nga bani ma musique na âge à 13 ans. Comment pour nazala au naza j'ai travaillé peu dur pour nazala combo na nga na maintenir combo na nga. Mboni ba monsieur bali ko travailler te ayebite répondre comme danger et singa fona yemba danger na boka bata bien bango nde bato boya ba soutenir nga mo pe na répéter fona me ma pe délégation nga fona za pe na momi mo ya bien za na makambo po pe sanga pe makambo yango nde ça la respect na même orchestre tout le monde nani monsieur mo za kiona ala tara bien poni ana moi si mo oyebise ke evidebeli exact voilà mais nga na kolinga te ke Bina Filé na Ibrator parce que Ibrator c'est mon grand, Bina Filé c'est mon ami aussi. Ozo comprendre ngana olinga te bakabwana. Sobo kabwana musique, musique c'est un peu polémique ezala pour ekende. Vous comprenez? Parce que ouais basali polémique na JB mais basolo la basali polémique te que JB zo mbeli chuba wera so que zaki polémique ya chuba mninga mbeli mais wera zate soit JB zate pour bango basa basuka na ba polémique donc bino ba fan ndebo potana mais bango musique kende mais ba bon terme. Vous comprenez? Wera na JB ba pire mais kuno yoga débat JB leki wera oui polémique entre lingango on comprend mais e comme ya katia motema te parce que musique o ba oyemba e ke na ngona lolate musique oba yemba ya maman matanga ya papa linganga et kende na ngona lola te alors lokole kende na lola te ezaka musique o sepesa ba fan na mokili c'est que bossa polémique ya musique mais ya mitema te vous comprenez parce que sobo lelo musique o bandi sike bandi na polémique ya na musique na ya motema et okende na musika te vous comprenez et puis ça la polémique na muto ayebi ke bozana polémique mais muto ayoba te ke bozana polémique eza ba perdre sa temps. Pour ma mission kolongwa
Et bani na muto alongwe le loté. Et banda na banda. Et puis biso on a besoin ba mission ba longwaka pour tout élargir musique. Tu as besoin ka te koza na Fabregas, koza na Fali, koza na Héritier, koza na Robinho, koza na Bina Filé, koza na Ibraton. Non, tu as besoin ba mission ba longwaka. Musique comme munene pe moulayi. Merci beaucoup Kindenge Odile Manzaka le bi moi Sinzambe abi tango yozo likanisi okoma danger lokola président il fait pour bosser. Luka pe ba relation bien, Luka pe ba sa danger pour osala danger. Odile Manzaka to suite le na Congo tozana Korea et ni connaira virus. Babi un mois. Ba ok classé, l'église est salaté, baba pe eko salaté. En tout cas pour na Goronia virus wana ngai Goronia virus. Pende to na Goronia virus bo mona likatania virus goya Goronia virus oya kasi ba comme ba lukela biso. Et puis banda ba malade banda comme ba bien na wika ya wana Goronia virus. Eh na maman na nuance. Goronia virus te mais Goronia virus. Goronia virus. Il faut ko benga ngona kombo na ngo masque en point. Exemple na Goronia virus. Kombo na ngo wana. Siko ce Goronia virus yena nombo to abele ba congolais bo. Fufu loko eza mukie. Faut ba to ba kufa po fufu ko maman munene. Po do leke belé. Ese na faut ba Goronia wana eyaka. Eboma bato misusu batikala poto kontozo la kolia nde tozala kolia. Lelo so ko mebele bo population ba ya kolela kester bazonga te baza awa. Batia ba mutu ko fele panal. Hein? Na ba oba ya kolela ya titi azongi bébé bazonga te. Effectif wana eleki. Ezo senga fo ba Goronia virus wana ya e longo la bato misusu batikala. Po malaria yakati. Yo kate no ndeko na kufina malaria. Ngana yo ka même mutakufa na libaku ngana yebi. Mutakufa na pongeza. Ka Goronia virus yango yo bang sabat. Congolais déjà kufa dali bela na nzala. Ya Goronia na obang. Siko tangu bino boyese Congolais atekate. Nous on préfère to kufa biso na Goronia virus que to kufa na nzala. Vaut mieux que tu Goronia reboma yango biso mais nzala te. Pourtant molobi to tekate, c'est que ba oboma biso sous foide na Goronia na nzala donc to comme na deux lieux à la fois. Ata yo mo ba mama ni ngande ngwana. Ozo comprendre. Bon to tekate, ou to vendre na bandako. C'est que ba voisin na biso to kutana bango te. Je pense pas que muto ke sumba memi e boire wana. Jamais possible. Kanga lèvre na ndimité. Ah, muto kanga lèvre. Balo bana biso vérité que Toya bambebo est comme élevé. Bambebo zo vimbara trop bazo pesera ba biz mingi on va créer le ko na kanga lèvre. Batiko lo bagé o Goronia virus. Donc le ko wana ba bisi kanga lèvre po biz eleki donc toi biz batali yango na chrono eleki na tomate na ebele. Donc comme même bana déjà te faut ko kanga lèvre ya. Batiko lo bagé eza Goronia virus. Na bien, ye Goronia virus encore tanga na na zolote. Pona moni kanga lèvre ngo zo suaka ka batika ba digi ko biso bosko so Goronia virus ye. Bon malade o to zele boleki at. Elimwe ka bongo. Ouais maman na digi Congolais pas la muka déjà. Congolais et puis muto a monté 19 millions azana. Eza enjeu hein. Maman na ngai. L'Organisation mondiale de la santé. Awa ba mboka misusu lingara ba monta wana te. Ata Goronia reyete Maman to comme Goronia pour monter bimi. Te montant na batia yango babi pays nyonso oyo virus wana. Kasi on a le bit. Il fallait qu'il part. Il fallait qu'il batanga ngona ndenga te ya bachombo. Batinda ngona bachombo. Somme datangi. Pone ba lobi ngo haute voix la TV bongo. Merci lit. Na ba mboko Goronia il fallait ko tate ko kota na ko. Na Congo virus. Pour biso to na Congo virus. Ya libela to za nango. O les ani ba poubelle. Ya wana Congo virus. Siko yebisanga lo wa to na Congo virus to kufa na ngote. Est-ce que Goronia re boma biso? C'est que ezo biso te. Donc batika biso to ni to kufa na Goronia virus. Merci beaucoup, merci to komoko manasuka vraiment français. Goronia virus. Goronia virus te mais Goronia virus. Malheureusement français. Merci beaucoup moi Sinzambe. Merci beaucoup moi Sinzambe to komi vraiment na suka ya émission na biso. Moi liloba moi ba dédicace na numéro de téléphone. En tout cas merci beaucoup. Toi ba congolais, papa avait dit le peuple d'abord. Oui. Comment tant papa le peuple d'abord c'est nous le peuple. On a droit de parler.
tu as pris le temps qu'on s'explique pour tous les Congolais. Ce Congolais mourra l'obité, Français au la place à Congolais. Donc Congolais faut l'oba. Tu sais pas li. Bon, c'est ce que maladie moi comme on a un virus. Bravo pour les mots français. Tu sais pas pour soit tu me dois pas dire mot français. Vous avez bravo na goronia virus. Mais et là quand on déplorer nango, o ezaka ke boté katé pendant un mois. Tu lia nini. Na ba pays o ba pesi restriction na ke ba te katé ba vana bandako. Ba pesi bon quand même bon. Et là que ça pays na biso na ko zanga ba argument. Vous comprenez? Dernièrement, comme on compte sur la maman, moi, bablo, on soit miké. Bah pays, oh, bah, c'est bon, que bah, t'es caté, bah, kangi, banin, quand même, bah, c'est bon, ok. Moi, problème au bengi. C'est ça. Moi, nzala, bah, on tire à y vous comprenez? C'est quoi? Bisso, bah, il sont en retour, nini. Bah, il sont quand to kanga lèvre. Hein? Bisso, bah, il sont quand kanga lèvre. Mais kanga lèvre, on a peu, bah, t'es kanga. C'est comme moi, on sont bah, kanga lèvre, on te zongue. Pour bango baboy ba bisou siko to tia kanga lèvre siko mbongo kanga lèvre to zongo wapi oh bon donc c'est déplorable ba comment considérer biso le quoi mboka na biso. Moi avant je pensais que président de la République ezaka Vital Kamerhe pour na voter raté après Zander est transféré message au président eza eza Fachi azongi bébé ya chicha zongi bébé ozo comprendre mais ba yeba ba considérer quand même Congo pe congolais. Vous comprenez? Bah considérer et ça bien. Biso tous apprenez à considérer. Tu vas mon on dirait bamboua. On dirait bah tout le monde tous l'autre côté. Or, tout temps à peu bas classe. Aux hommes, tout temps à bas classe, tu as bas licencié, tu as bas gradué, tu as bas nini. Mais bah compagnon au bas licencié, bah nous foutre bah mon tu vas si ça ezawap. Wana batal a raté. Président biso de la République, tu as besoin de yoka épée à l'eau. Mais ya goronia vérité. Na sepe na message en nga ngaze soda mutaloba kiango. Yemoko président de la République. Yemoko mais Monieré. Tu as qui ça Monieré? Ah mais mon numéro de téléphone c'est plus 785 2 fois 351. En tout cas, tu vas s'abonner massivement à Manzaka TV. Tu vas s'abonner vraiment massivement à Manzaka TV. Facebook, dans ce petit Manzaka Odile Mobimba. Merci beaucoup à toi, Élisée, beaucoup d'ascan. Guichet fermé, tombola locolo par rapport à l'image. Merci à Mimi Tchike, va check jamais des check coach brésilien. Yobi Kande Toko Chaka Yangande par rapport à l'image. Et merci beaucoup comme ça, Robert Kindondo, Moté Mameje Mopatibi. Merci beaucoup à toi, Jean Vakoukas, la Bior Delix. Merci beaucoup avec Christian Bopat et les référendums Nangaï. Et merci beaucoup comme ça à président Odilon, maître Odilon Amos les guerriers et président Odilon à Braza, comme ça va s'en pas à Ouli et Toka par rapport à l'image. Et merci beaucoup à Benito Kotokologie, ma copine privée. Et merci beaucoup à maître Odilon Amos les guerriers. Tempête maintenant mon pépé à Paris, King Freeman, Massa les grands chansonneurs de Paris. Merci à José Misenga et merci beaucoup comme ça à Basman na Kinganda, Basman na Kinganda Bambote Belé Sika Ozali. Et merci beaucoup comme ça à toi DJ CDD, merci pour l'assistance et merci beaucoup à Bruno Bengol par rapport à l'image, Isaac Ampekaile, je te salue aussi à passant et merci à Cisodor par rapport à l'image toujours, merci beaucoup à maman chérie d'amour, maman Moukire Génie et merci beaucoup comme ça donc formidable à Igo Santé donc merci à Igo et merci beaucoup à Magui la portugaise par rapport à l'image donc merci beaucoup à ma copine privée très proche dans la princesse José Misenga et donc vous s'abonner massivement à Manzaka TV pour mon amour Sinzambe tout le temps par rapport à l'image c'est notre pays on a droit de parler sur les Camerounais malongé zali tokoko loba parce que to bomi peut moutouter tobomi mutu to mona lelo to ya show to mo ya bakulu ne dimna parce que kulu na ko ba pe au côté marché a bengel pe ba chinois on a ba client ema ya ko somba awa azuma muke a comprendre que kulu ne zelo te mais si ko tango ba otek tango bokanga ba te kate au moins que bo créer ka ba trouble inutile vous comprenez donc c'est déplorable pour na to ba chômage ko to bango da ba supporter na bango ba message nango biso pe to message nango pour d'ailleurs pays o ezana na ba compagnie te ya Congo matro. Merci beaucoup, merci. Merci Nabino surtout Bolanda Kibiso na Nushka TV. Ya Yemoko la reine d'Angleterre Nushka. Ami Simote Maya Maradona. Merci vraiment na Mama Bibi Chutumbula, na famille Tumbula, na
Mama Bibi Chitumbo na pesi mbote lisusu na héritier Ouattara babi mona Londres solo. Merci na Chancel la douce na Totina Moana. Merci na Prince de Paradis. Merci na bafan tout balinga sina Putu. Merci na Chifa Kochanga ye babi Supreme Gogan le king de la presse babi esprit positif o aboya ngwasa mukine. Merci na équipe technique nyonso. Merci na cameraman nanga. Ciao.